eboto ameka ko benga bango ba mususu na meka ko zawana na yebi na ngate na yebi na nini ngo balobaki pour des raisons XYZ to pe manano to tikana papa Tshisekedi ale kanano bongo to koyeba koma to kolana ba biloko ngo et soki bazo kansayete bako bika na Congo me biso bana diaspora to zana libanda awa soki baya ko zombo awa na Banque Mondiale na Washington de place pe to koyebisa bango te contrat yango ya compagnie za ko consulter yango na Congo bakosi eza crédit mais en réalité c'est un don yango numéro ya contrat yango ezali IDA H 435 DRC qui est République démocratique du Congo. Projet yango ba bambi yango na numéro ya P091092 et puis apparemment na komeka un peu ko vérifier ba information avec beaucoup de précision. Il y a quelque chose de 1,6 billion sur 110 projets depuis 1900 depuis Sikoti na 2010. Apparemment va tenter de justifier qu'on a IDA signifie institut de soit quelque chose il y a International Development Association soit association internationale de développement question koye ba ezalaki crédit ou bien ezalaki don mengai na Washington ba na USA to ebi USAID ezalaki don ba utai ko pesa mais pona ko ba na place on na ko nyata ngo bien mama mise na yo kanano oya bino ba mama poto yeba koma Luzitu ministre mine et énergie la zazangeli bino pona ko za ko pesa bino mai pourtant ba yeko justifier na Washington que pour ces 5 ans ya mbongo nyonso bazwaki ya gratuit baza ko pompaka 330 000 mètres cubes na Kinshasa. À vous l'antenne maman mise. Maman mise de Bruxelles, à vous l'antenne, soko zali au côté le biso, soko zaka soko koya, problème zalité, biso za opasola mpoke parce que mpoke leloyo eza ko senga expertise mingi na précision mingi na place oyo mai et bakoseli biso. Raison mai eza eloko moko bekokaki ko coûter trop cher te à part maintenance ka batio et maintenance batio pe to ko kende nulle part pona ko senga mbongo yango Congo yemoko za capable ko générer yango parce que plus que bozana batu na cité plus que cité eza ko koba na batu ebele plus que consommation ya mai eza ko ya plus que batu ko koma nini riche qui est régi des eaux. Donc régi des eaux en réalité il faut SPLA na bokobi ya nombre ya batu ya croissance ya population parce que batu na ba komela mai batu na ba ko sokola batu na bazana besoin ya babiloko oyo tali produit régi des eaux apesaka gratuitement or to sili ko yeba yango ete nini yango besoin régi des eaux azango besoin kaka ba moteur na ko pomper kaka mai c'est tout na maintenance ya batio et bon ko désinfecter ba mai okoyo ke na nzela ya ndenge na ndenge okoyo pe ko déclarer que mai za potable te okoyo pe ko déclarer que mai oyo to désinfecter on a ba produit chimique oyo pe ba tiaka na quantité ebelete puisque pour votre information okoyo pe ko zo mai ya pompe to ya pompe te ata ya rivière mais na ko ko pesa bino formule te mais à une certaine quantité il y a acide to chlore parce que chlore est acide okoyiko tsa yango pe na kati to eau de javel o tsepe na kati o meli pe mai yango e bomina ngo pe bactéries e sokoli pe mai yango donc c'est pour vous dire que même si ba produit chimique régie des eaux azana besoin nango régie des eaux azana réseau moko te ya ko yebso combien de sacs atiaka par mètre cube na ba bassin to réserve kuna place ni ba pompela ka ba mai. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas tellement de dépenses dans makamotali mai. Régie des eaux azape na besoin ko zo excuse ya ko ya na poto ko ya ko senga ba mbongo oyo te parce que azana 4 sortes ba client akoyi ko satisfait pour a récupérer mbongo. Ba résident bazali batu na bandaku ba commercial bazali net par exemple ba bralima oyo combien de mètres cubes ya mai ba consomaka. Il faut qu'on tienne un compteur commercial parce que plus que baza ko consommer ba mai plus que baza ko forcer ba moteur na bino kuna e fonctionnaka plus que beaucoup facturer bango c'est comme ça que vous récupérez ba feedback ba bengango aux a besoin nini on a pesi moi je vais te tester na biloko na et puis je te teste aussi ba sanitisation ezali ba mai na ba balabala ba fontaine ezali tout ceci il y a aussi moyen de facturer des écoles ba nini ba place ndenge na ndenge donc mbongo ekotaka na département ya régie des eaux
Les Haïtiens mbongo ba bien mbongo akisi. Et ya kana facilement et gratuitement parce que osako satisfaire population. Mais quand vous laissez des choses pour dire que Tikambongo eya bamindele Washington no banque mondiale bako financer biso. Bon soki bako financer bino na batio oyo bo installer déjà na ba quartier oyo eza déjà kozwa mai. Comment possible que bosa wa générer bambongo te? Oh non, mwana Congo mutana carte d'électeur zwar biki na papier comment makambo oyo. Raison balingeli biloko oyo eza la bongo te parce que facture ya nini ya forfait bakotinda ka ba garçon na boke na balabala ko kongola ka bambongo et puis bango ba ministre bango ba PDG a régie des eaux bazana sima ya biloko oyo ezali contrôlable te parce que soki batseli bino ba compter na bandaku ba yebi ete na compter pour koyeba combien de mètres cubes ya mai oza ko consommer et mètres cubes wana soki ko yiko za informatiser na système ya facturation na finance na département d'exploitation bokangi bango na moyibi. Alors, pour bokanga bango na moyibi te, voilà pourquoi le Congo c'est le pays le plus facile. Un ministre a comme un millionnaire en un seul jour. Comment un pays comme un bongo ya kosakanate parce que contrôle la finance na Congo na ba place net ya régie des eaux première place ko sambongo na l'état bazawana batie ba facturation nini ya forfait. Mais sans le savoir bazako boma bana ya Congo place ali boso bazako boma bana ya Congo ba moteur oyo asynchronise et ko continue ko fonctionner 24 heures sur 24 ete na ko pompaka ba pression na ba maite parce que batu na cité na yebi sibino ba robinet batika na bango ekulaka na yango nani kata msako iko témoigner taza na carte d'électeur to sozo le kana balabala unokuta tio régie les okute pasuka nango il s'en fout de tout mais ce qui régie les oyebete tio oyo e pasuki pourquoi mai eza ko continuer ko leka awa. Et il y a aussi des ingénieurs, des pseudo-ingénieurs, des ingénieurs corrompus. On peut pas dire qu'on a une norme technique, une classe, une polytechnique, qui faut ce qu'elle était. Il y a qu'on continue, il y a un moteur asynchronise et continue qu'on tourne quand on a heure, il y a trop. Chaque moteur est un facteur, il y a puissance, il y a calculer un coefficient, un indice, par nombre de tours, et ça qu'on tourne. Somba moteurs électriques, na koyebisayo, les baya, ils ont pembeni. Combien d'informations ça la nyonso c'est à calculer. Il faut y avoir puissance du moteur, il faut que y ait musala ezako sala, il faut que y ait temps de répondre yango, ba biloko nyonso yo synchronisation temps. Ce que ça time te, et l'ingo ba te c'est un faux ingénieur parce que ce n'est pas possible ngana kende na kalamu wana na yo okuta tu as régie des eaux bana bazako sokola kawana ezaya ko toboka tuna bango une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais maya ngozo uta parce qu'il y a une pression qui vient quelque part et s'il y a une pression cela veut dire qu'il y a des moteurs qui continuent à fonctionner et ça continue ko pompaka. Voilà pourquoi batu nyonso sac bango kombola bango kopesa bango voix mon côté parce que balingi misala ya buzoba et continuer ko engager pe batu ya buzoba pour être buzoberi oyo nyonso muteza ko sala ete Congo ebimi le premier pays au monde ezana nini na makambo ezangi tina. Das oyo oza komona ete régie des eaux eza même na slogan mon côté. Régie des eaux eza même koyeba teke bango bat basimbi santé ya Congo. Soki bana bazako bena ba balabala, c'est la régie des eaux. Eza ko pesa bango nini ba condition normale te. Membongo place ozali kolobela awa oyo ba utaye kozwa bako sepela koyoka ba page oyo te. Me bazwa ki mbongo ya kosakana te na niveau ya Fonds monétaire international te na niveau ya Banque mondiale. Contrat yango to siliko yeba yango. Contrat yango eza ba mususu bazako koloba na ba papier to tangi ya 51 millions d'euros. Durant tous ces 4 ans, justification est à 1,6 million, bazan ont besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas tonganini, station par exemple, oh ya Njongono, oh ya suki na lisala na Équateur, Njongo Bono, ba oba Équateur na banza bosili ko ba station Njongo Bono. Pendant que ba mai na Équateur, ba rivière ndenge na ndenge ezali, ba na Équateur ba na lisala ba yebi ju ba mona nini mai te. Bango awa na rapport ya ida qui est place ba ko zula bambongo yango ya don bazwa ki soki pe ya crédit bango bazwa ko yeba ko baza ko justifier yango ils ont dit que baza na besoin ba renforcer bango sous mbongo liboso ba ko justifier yango oh non baza incapable ya ko satisfaire courant na Kinshasa pour des raisons de laissage mais question ezali yango yo soki par exemple ba moteur
eza kosala te pour les raisons de délaissage. Raison lokuta baza kopesa une raison qui ne peut pas se justifier techniquement parce que ceux qui courant et katani ba moteur eza kokufaka. Ce n'est pas vrai. Parce que ba moteur on eza koyebisa kabino. Ceux qui courant et makasi, je comprends bien tant où SNL a koyiko courant avec sans intelligence et koyiko déborder nango pic. Problème ezalité, je comprends bien. Mais est-ce que ba ingénieur oya régie des eaux tant ba ko installer ba moteur oyo est-ce que ba tiaka capacitaire à split oyo koyiko consommer moteur parce que moteurs électriques apparemment tango et demaraka na vitesse ya makasi te et demaraka et ba baxi vitesse et dans un avion tango et pelaka ibanaka malembe et puis makasi et lingo ba teke courant ya makasi et ya muke ce sont des moteurs oyo ceux qui vont installer en chaîne et que ça là est consommation ya courant ya liquide voltage tango eko ya ba capacité ba ko consommer yango donc soki kozika capacité mte kozika raison moko ezalité régie des eaux na rapport na ona tangi awa na Washington ba eko kotsa awa po ba dame solar mususu na ba contrat ko ya lokuta pour dire que SNEL courant pesa kabiso ya mabe ekatanaka na ba délaissage yango na ba moteur na sekufaka mais ngaku da pesi na surcharge ce qui moteur et courant et makasi mais je vous dis déjà que moteur et kukufu pété ce qui courant et makasi sinon que tour nango ya RPM ya vitesse nango ya chevaux nango ya kobaluka makasi mwa mingi parce que c'est seulement par champ magnétique et ba moteur et baluka ni nango ko boma yango capacité mute ko sauter ko jouer rôle n'était pas visible donc ko ya courant ya trop et ko yiko boma moteur te aboza ko kosa sauf ceux qui ba ingénieur na bino baza ko installer ba moteur oyo ba yebi na bango que signifie capacité à split. Bon, le parce que courant eza kokata naka yangwana ba moteur eza kokufaka. Ce n'est pas vrai. Parce que apparemment ceux qui moteur eza kosala courant ekatani, mais c'est la même chose. Netika mutuka OK ko fina disjoncteur soit contact off. Wapi courant ekatani délaissage ekene ko bomanini moteur. Ce n'est pas vrai. Boko sana kabino na bino kuna ba contrat na bino na PPRD ba contrat na bino na ba ministre boyeba na bino ko baza ko betaka ba carte boya na cité ko kosaka bato baza na ba carte électeur ba voter bino lisu na ki 5 centimes na bino ya lokuta ya moyibi ya badiaedia ya ko pesaka ba carte ba reso ndenge na ndenge mais contrat ya Washington bozwaki awa na IDA numéro 435 faut bo justifier ngo na sima ya projet ya P091092 o boza ko kosaka na sima compagnie boke ko fongola ka kuna ya copyright oyo eza na avenue Kisangani numéro 9 à 11 na building ya immeuble ya Sofide na Kinshasa kuna compagnie wana est-ce que eza bruke soit eza ko jouer commission ya ko za mbongo yango mbongo za komaka na Congo so eza komaka na Congo bon justifier un peu comment 330 000 mètres cubes yo ko sa ba américain a boza ko fournir ba mai na Kinshasa et que contrat wana réellement ezali ya solo ezali vraiment justifié na modèle oyo bozali koloba yango mais biso bana ya Washington to yebisi ce n'est pas vrai bo justifié te na kota kindele kuna na réservoir ya Ngombele bosi bosali tanke kuna oyo na capacité ya 2300 mètres cubes pour na ko réaffecter kaka Rigini est-ce que bana ya Rigini ba ko kiko ya aba ya ko confirmer soki mai vraiment ekitaka kuna na nini na Rigini